Vie na ngai eza avant nanu ke o tona kimanda na biso dans na muyibi na wanda yiba kobotola sikonda boy na sali 10 ans na gifazer na sali 10 ans na gifazer o ndenga boy 2021 o na sa de 11 ans sali da gifazer da ya to déjà na yibi na dans na botoli na zokisi na tralo mona ke lo mo te futinga yi vie na ngai eza avant nanu ke o tona kimanda na biso dans na muyibi na wanda yiba kobotola sikonda boy na sali 10 ans na gifazer na sali 10 ans na gifazer o ndenga boy 2021 o na sa de 11 ans sali da gifazer da ya to déjà na yibi na dans na botoli na zokisi na tralo mona ke lo mo te futinga yi mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batempo banduta baboko na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto betela batampo esalaki ezambe te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Meilleur vœu, lever le meilleur à toutes ces personnes qui nous suivent partout à travers le monde. Déjà, mois de décembre, décembre, ils ont toujours fait, tout ça dans le 25 décembre, ils ont fait il y a Noël, tout ça dans le 1er janvier, ils ont fait il y a Nouvel An, et fait ils ont pour Nabiso, Batou, donc meilleur vœu, lever le meilleur Paul Ventouré, Motomongo très bien depuis Bundes, meilleur vœu na Viens Dani Makondolo de Bundes, meilleur vœu na yo, meilleur vœu. Na babonné na bisonnion sur la nouvelle tendance télévision. Vraiment merci pour la confiance Namino. On avait commencé avec vous depuis le mois de janvier 2020 et nous voici maintenant na mois ya décembre 2020 et pour bientôt dans quelques jours nous allons terminer cette année 2020 pour entamer 2021 et puis merci la couleur Bassele qui est derrière la caméra, Jordan Panzou qui est en train de réaliser cette émission également, merci et puis meilleur vœu à vous tous. Aujourd'hui mesdames et messieurs, et ça na batuma ba komi kusko ko revendiquer pe ba droit na bango ke baza pe batu lokola batu nyonso. Bango balobi ete dona konde pona nini bino bokinda ko yamba kaka ba politicien boyambaka ba weranson boyambaka bato bana mbongo batu oyo bino boyokelaka. Bango pe baza batu baza pe bana ya Congo babotama pe na ba parents ya Congo baza pe na posa ya koloba ba mois de décembre boye ba pe na posa ya ko fêter comme toute autre personne na mois lokola ba janvier boye baza pe na posa ya ko lia ba bonne année comme toute autre personne mais pourquoi bobo na biso bokenda kaka kune pa ya bango. Je suis avec un petit frère, il s'appelle Seko Mobutu. Seko Kukuwendu Wazabanga Mobutu, 32 ans de pouvoir, Tosolana Leki babengiye Fazer, babengiye Shege, babengiye Moyibi, babengi ba qualification nyoso ya mabeza na mutuna mais tout le monde est président de la République ayamba ki pena ba Shege na ba Fazer. Mais est-ce que kana bango bando demeurer ka toujours boye? C'est Seko Kukuwendu Wazabanga Mobutu, 32 ans de pouvoir ndeni. Calme père, ngandi na we komona Seko Mobutu Kukuwendu Wazabanga est celle congolais à Sala 32 ans à pouvoir
ya kin na biso Congo RDC. Ngande na boeloko na ngana loba. Donc, on le seul Congolais au Asala 32 ans na pouvoir. Congo na RDC. Voilà. Si on a bakombo nyonso oyo mipesi wana o babengaka yo wana ko kombo tala caméra to beta skoli solo to solo la. Osala kanini na vie na yo ti okoma na bakombo ebele bongo osala kanini. Ngande na bo vie na ngai eza avana nukia o tona kimanda na biso na zana muibi na wanda iba ko botola. Sikonda boy na sali 10 ans na kifazer. Combien? Na sali 10 ans na kifazer. O ndenga boy 2021 o na sa dans 11 ans. Na sali da kifazer da ya to déjà na pour ça kifazer était dans na posa ba président binonde bozande wa tête ne amboka na biso boye ba ndenge biso pe tozo vivre la mo dans degré tozo vivre ya oyo eza vie na biso te binonde bo charger na biso soki bino otiki biso botiki mboka oyo boye baka mutu na biso ezaka na makolo na bino kaka binonde botambusa ne mboka oyo tosali daki fazer daya to déjà na yibi na dana botoli na zokisi na tikala omona ke eloko moko te futi ngai otala sikoyo vi na biso binonde bopesa biso na place na biso soki ezaki ONG bosala ONG tokozala wana tokokosante nyonso to esenga tozala toyekola nde bamisala tozalaka nde na posa nde ya bamisala nde tozala nde bamisala nde mpo toyebi kama bamisala na mitu ya moke oyo balakisa biso na kifazer na beti 11 ans na kifazer danale okomana na kifazier okomana na balabala ndenge nini lobana na mukuse nini esalaki yo mbutu lelo seseko lelo okomi na kifazier okomi na balabala okomi kimoyo okomi moyibi ngane naza bwani tana banda kotanga mesi na biso azala nde mwa mwasi na lingaka ye tansko na lingie na monika akomobeta ba deza mwa bani tina longwa na nga kate na nga classe na yo koma na classe mususu wana na koma so na 3e première bwe mais sana mususu ana amutu mwa abetanga deza ke oyo ndenge za bwe umeli damba banini ngaso na tala ya bani père yo apia na ngai wa mesi otangisa biso me omobeta ba deza mwa bwe na bambulaki na betaki tino mona na kimaki na koti ndako banini tana yo kota ndako me na ibati na ndako kaka banini to de do na koma so respecter komake ba mikolo komake ba mère tinenga moko na ko longola ndako na ye libanda tana komi libanda batumbi nga ba moto chasser na kifazer wana tana ya kisika batumbi nga moto batumbi nga moto chasser kutu mzosu kutu yango tumbanga ba moto chasser na banjoto do tina makolo batumba ngai do neza bwe na elo moko na ngana lobakaka kifazer eza fo po chaque air so na luka mbongo banda botola ngaka so luki mbongo na yo babotoli yo da sona luki mbongo na ngai tona ya nango bosona kutana bave babotoli ngango nyonso da na ngamoko susu na ngomi sukolela na yo so to bito comprendre bien si obimana ndako na bino okoma fazer ndako na bino ni papa ni yaya mutu monta bengana obimanga yo mona volonté na yo tonde nga bimaka nga moko ka na volonté na ngai na bimaka nga moko na volonté na comprendre te bani so esprit ni nango ekotela ngai ya mfutima ya kindoki nde mutu ekotela ngai mpona bande suko banga mikolo te na bande komake ba mikolo do eroza papa na ngai bisango eloko banini me nga kunde suko te tali nga kutu te na beti 4 fois boloko na beti boloko nini 3 fois prison prison makana beti 3 fois beti ndolo moko na dosa ki moyibi kuluna wana na asana ki yankena na komina kina asa ki fazer na komina kini kuna na barumbu otango kotaka ba prison 3 fois 4 fois sali wana obimaka ndenge mpe bana babimisaka yo eza kaka leta kaka nde ntango mwa mpe banini topesaka leta merci mpo bango mo batalaka mwana oyo nde aza na moto akolandela ye te yango esengaka ye te totika na biso ye tosufri ye pamba totika ye msu mpe kuna kozwa kaka mwa mpe elo mwa boya moke mwa tiombo mwa tata mpe ya $200 babete nini moto yango akangisinga abetinga boloko siko ntango na abetala 3 mois da magistrat atala 200 mpe banini elala nango bosanja ye
basanzi na bango ngai na bimi na ngai na ke na banzela na ngai soki ke naza moto akoyoka na yoki soki naza moto akoyoka te na yoki te bakangi nga lisusu ndeti yo bino ozaka moto akoyoka te mpo 3 fois wana deja oyokaka na yoka te sikoyo nde na aboye na shanja taka nde na aboye naza na mwana na mwasi na ngai ayaki aza na mwana bebe nakolinga su te ke nasala su baventure so bandeni te ndaboye nayekola va mosala permis na ngai yango taka nayekola mosala bandata nayekola mosala permis na ngai yango oyo dans République démocratique du Congo permis de conduire national drink 20 de licence Kinzunzu Lengo nde kombo na yo Kinzunzu Lengo Claver donc Yando ba komini Yandolo Bumba Ngalema oza veni na yo sko ki nini oyo kyoto école oyo yekoli oyo ezali avant obima na balabala bien katango komi ki fazer ngai sikoyo eza nde nini ntango nazalaki na kifazer bave na nga susu naza na bango bien moko banini nayaki epe kobula ki receveur yango wana esengeki bafe na su bakoma bapesanga bavolant papapapa nakoza nasaki receveur me nalala libanda soki netika mosala esili nazongi libanda so nakuta mpe mwana bafe mpe boye babotolinga mpe mbongo so mpe do mpo na ndazonga su palais su te mpona komeka bongo elenga babezwanga mpe milimo mabe mpe late ngai sikoyo do nde eza boye ti batamo boye bave na ngai kaka so nabula na bango mwa mpe nakolo bave nani mbongo na pese babotola na bango ngai ve totiaka limba obetiaka batour ya vola ti omwa bave mosusu omwa mpe tobulini mpe bomwana mpoko apesingaka 1000 francs mbe apesinga vola papapapa ti mpe naya koyeba mpe mosala mpe banini ti lelo mpe na wana ti mpe nakoma mpe na mwasi na ngai me na mito siko nde aboye siko nakokemba mosala eza te mwasi na ngai otala telinga na mwana aza kutu kuna na mito yo conscience ezongi ozwi mwasi wana obotisi ye akomi mpe na mwana donc obotisi ye mpe déjà siko mwasi na yo wana aza fazer to aza fazer te nga mpe ntina nga banini tozalaki nde na monde ya kiyanke tozalaki nde na kiyanke siko ndabo banini tolingaka su kiyanke te mpo natikaki kuna chez biso bika bapeti basi basala bato moko bayokaka te amutu moko banini atiki chez biso amutu moko ya abima yalanda nga lisusu pese nazalaki pese nazalaki kuna pese navandai na bayaya bien mwana aza na 3 mois nanu obimeli nini oyo nde naboye na yo otambola oyo otambolela nini bien mwana 3 mois abimi na ye aya talanga pese nga nazali soko amona nga na basi misusu mais ok nga naza na nga na mwasi te mais ok na palais na po aza na palais po nazongi serve na palais po nazonga ma palais mwa ba mère na ba père nakenda mona singa ba mère mwa bolimbisi na singa ba père bolimbisi babo nyonso te komana ta normal nazonga pe na palais ba père ngina nazonga sa palais de tika mwasi na nga kuna na mwana akokusa 3 mois les 9 o ça 3 mois le 9 décembre. C'est quoi? Tout le monde a un drapeau ya mboka au Tchango Bransard na loboko. Les lorsque tango ta la télévision ça soit tango yo kaka lisolo ke bandeko na yo ba fazer ba shege ba kuluna ba kangi bango ba memi bango ba kende ko sala bilanga na bakanya makasi se musika kuna. Yango nde mute bangisi yo ou bien Nini sali que lelo yo sala qui faisait parce que ça a déjà 10 ans donc déjà 11e année. Nini sali que lelo tika viwa na ubangi batindo kanya makasi c'est pas kanga yo ou bien za mamusu etindi yo obanga utika ko sala via qui faisait. Père ngani na zabwe. Tant dans la beti da 4 fabolo ko za de tengai. Wana za ke sonne tika na continent sous ce da ke liwa. On tambe déjà batelinga déjà la singa déjà munene déjà ba tina ba bolo ko na ba prison. On a prison na zo lia madesu na masango moi tongo na lieti mena pourquoi dans les tanto ma desu tanto moi pe dimbu moi pe masango moi pe 20 bouma na liango na melima moi pe na lali pe bo ti lobi lisusu na ba 20 terme to apé sanga zate wana kutu ni koyeba kutu numéro palais première fois boloko ni koyeba tel numéro palais donc au kaka na oliaka yango wana kaka ba oyo ezala ke ba tato ke visite ezatelo moi te wani na kemba ya au degré ti deuxième fabolo konde moi sinanga ndio atala ngai o boti nae te auto boti nae te ton na zanga komina kini nanu voilà de moi sinanga ndio ponga ba bolo ko so tuna beto na komina kini
tant naza na komi na kene kuna ba rombo pona ba rombo na na base na nga ba des risques voilà ti tant na longo ba tant na beti 4 fois boloko kuna nde e osenga nga ke te koto naza o na mona mile o ta fo mile tika na zonga mabele na mo po ngama na mabele na ngamo ngalema ngamo na vana ngalema na sanga mamba ngamo na sanga mamba avana mabele na nga sanga mamba place papa na mama na nga bazani ngamo na za kuna tokotelema na biso bon lelo sikoyo président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo yotala totala na biso caméra Félix Tshilombo Tshisekedi abengisaki na ba chèque ba fazer ba kendaki ba sololaki lelo bato ebele ba changer ba fazer musu ba kikanya makasi na muto ebisa yo ba musu ba tiki président de la République abengisi ba fazer abengi tosonga mukebo abengisi ba fazer asolona ba fazer lelo siko yo ko senga ba autorité ya mboka oyo drapeau yo zo simba oyo drapeau oyo mondo zo simba drapeau boye ba congolais o bazali banda ya mboka et ça la bangona donc maya miso kita bangona kati ba olila ba otala ke mwana bango congolais ni naza na posa ke osenga na ba konzi na senga na ba konzi ke botala pepe tozo kemba danda boye moko na biso neta boye dei ba misala ata toza biso ba fazer même tema tozo sada mitema déjà na kibonjambe liboso tozana kibo satana mais tozo sa mitema na kibonjambe ba kontina biso botala mboka na biso tozo kemba bopesa ba misala tozo ba misala bomona mboka ndenge ekobonga ya mabe ekozala suste eloko senga biso tozonga suna mabango susu otaba nini kemba misala ezate oyenga ka banini yango mona ezonsa esenga susu banini ezonsa bana mabango mais sondeti ke mokonzi moko zwinga yo cadre ngai musala ezali kolia nyonso te ezali eza mabe moko te ke yango na kosala eza te ke o nde na tika kiyanke na tika ngo ndenge bakoma kotinda bandeko na ngai na kanya makasi eza mpona bongo te eza nde volonté na ngai ezalaka shwa mutu soki mutu ye moko alobi ke mabe wana azosala yango akosala yango po ezalaka ntango olobi milimo mabemba mwa mpe elati yo ifo esengeka osala yango mais soyo moko ke odeside olobi ke nde aza boye na tikala su mabe oyo su na osala yango susu te omona vraiment ke makambo nyonso ato ekochantier oyo osali déjà 10 ans donc oza déjà na esprit pena ya balabala ya butu ya moi ba esprit nyonso ya balabala wana est-ce que vraiment mambolo be uta na mutema na oke lelo soki soit église soit orphelinat soit mokonzi mo bamboka soit musala mo boya maboko emonani ke bapesa yo sala longo na vie oyo pendant que yo mutu za na ba l'expérience ya vie ya balabala ya butu za sûr que yo kolongo na balabala te eza pona bongo te déjà que dans des aboué mutema mutu nde mutu esalaka ngai nde naza boye nazo da décision ke nga mabe oyo nasalaka eza mabe na otikala soki osala yango te na minute oyo ndenge soki mosalaka emonani mpo nazalaki na keti moko boye keti wana baotaki nde olongola wana bwati nde ebetaki baotaki kokitisa wa bwati keti wana mpe banda ozabe bampani ebele natikaki yango mais ngai nde naza monaninga su mabe esusu te natambola na nzela na ngai simple natambola na nzela na simba soloka moto susu te na sike sindeti mama bakisi osimba pe deya bakisi ya kokanga nzoto kanga pe deya banzoto bakisi oyo nga nazwa kaka kisi kaka ke kisi oyo nazwa kisi ya kidiba nazwa kisi susu kisi su ya bitumba po kiyanke ndenge eza bongo bani koza ofandi ka boya no moko ya na bani bia batring akomi ko mekora mbamo yo na beta yo sikosone tozaka ya mutu mo bani no pratika te olembo ka bu abeti ope osope soni mais kisi onga nazo bani ya kidiba na kisa bitumba de kisi nazwaka yango wana mais biloko wana nyonso to basingana nyonso to bakata donc c'est que yondo za oyebi kokumba mutuka so bapesi o mutuka personnel kokumba so bapesi ke no voiture mo boye ketu mo banda kobula ya so banda kobula oyebi no kokumba mutuka papa nga nde naza boye naza mwana ngai naza mwasi na ngai nakosala su bavanti so te nasalaki faza ya to nalobaki yango namoni efutinga eloko moko te
yango monique nazanga na posa banini na minitio bani so na de mitio musala bien na vandi na ngai na osalaka lolenge te po eza choix na nga moko motema na nga moko nde mutu nde de senganga ya mabe on azosala eza mabe po apesanga ba conseil ya to ya bandako na yoka ya balibanda na yoka mbe motema na nga moko banini nde mutu banda senganga na sala mabe mais to motema na nga ezongi sima lobi te mabe ozosala nzambe moko banini alobiki ya mabe ozosala o eza nzela na te ndeke esengaki ke nazwa nabenda na mopanzi nakoma koya bave na ngai bapesanga bapesanga volant ti batamo mpe na obi mape chauffeur mpe mpe na boti mpe na mwasi na kobota liboso to na boti na mwasi na ngana mbala mona tika mpe mwa mabe mpo nazonga mbala mwa ndako mbala moko. Tokomi na suka ya émission na biso au mois de décembre eza bafete yo moko oza na mwana oza mpe na mwana na yo mpe na mwasi na yo alors ozokanisa nini okolia ndenge nini mona kolia ndenge na kolata ndenge nini okoyiba kaka okosala nini ozokanisa nini mpona bafete oyo ngani na abona na posa okanisa bafete oyo do bakonzi na biso otikela do boyela biso ataka mwa eloko mwa boye ya bien oyebika te tofanda te sika mwa boye tolia bien tofete bien likoya bato nyonso to bazofete mpo soki ndeti ke bobeti biso kara yebake besprit oyo kaka tozala nango kaka oyo kaka ke tozala nango omona kaka ke esengaka ke oyo ya mabe kaka ezala mbe so bino bocharge na biso bopesi biso ya misala bien tovandi bien donc feti oyo tofete yango bien nyonso to eza calme mpona yebi bandeko nanga bakenda kanya makasi esi ata basala na bango boulot forcé mais sukasuka bapesa bango bamisala bazalaka calme kaka eza eloko abanga te toza mibali wa nini tokosantango. Non, tout nos questions souka. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout à travers le monde, boyoki nini o se ko abimisi na kata mutema na ye, c'est-à-dire en vérité likambo nyonso ezane bande nango zapi na suka nango. Azui ba conseil ya ba sorte nyonso atikala jamais koyoka. Et aujourd'hui, mutema na boye moko dans mutema na ye moko mdetinde ke no atika makambo oyo. Alors ce que ça na mutu o ezake no toza na commune Ngalima toza na Upeni baza baleki toza na bango air nyonso ce qui dit frère moyen to kabola so pesate ezapete to commune Ngalima na Upeni ce que ça na grand prêtre moko ce que ça na papa moko ça na maman moko à réfléchir que décembre yangoyo bana wana pe baza na droit ya kolia komela kolata bana na pe baza pe na droit ya komelata ba juin à décembre. Vraiment je vous rassure que ça sera une meilleure chose au Yoko Sala. Peut-être na place aux ambongo sala ngondenge au sala mais ça sera peut-être une meilleure chose soto cheka loboko yé na yo nanga to lukata mo sika mo boye baleki bana baye moi caméra yé wana moi kolia moi komela moi eloko monani et que ça vraiment une très bonne chose. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Alors on a repé ça iloba suka et pas c'est ko na ma union sotolobi awa namoni olingi Congo na yo mingi ya olingi pe na mboka no trop parce que Congolais ngani na bonga na kufa na Congo ngana ngata na zuba mbongo na tikala ku kende pays moko te ngana kufa na Congo c'est singa ke tokende tanto ke o bandal na bi ke zaka na Congo kitambo zaka na Congo awa to zaka na Congo na nyonso o to sololi oyo c'est seko ma kamunyoso to sololi o na mukuse pesa message moko na bat bolanda biso na ba condition so ba bolanda biso pesa message moko na mukuse ba continue biso to na posa ke to fêter bien de bino nyonso to bozala wana wani ta ke na bino ba kombo na mutembe na pesi bino mbote belé okutana kaka toyebana kaka mpo nzambe asala mutu na lolenge na ye so esengaki kozala lolenge boye ozalaka lolenge boye so esengaki ozala lolenge boye ozalaka lolenge boye nzambe nde moto atombolaka moto akitaka mpe mutu tosengi na bino bosoki mpe na biso tozala na bino ensemble to fete calme eloko ezala te ya mabe nzambe moko abi journée na ye asala yango asala mpona moto nyonso to asepela déjà ke atolalaki nzala yebaki au jour yango okozwa kaka okolia kaka ebele kaka toza posa bino bozala na biso. Voilà, et le Roninga Lubangwana, couleur Bassel était derrière la caméra, et puis c'est Jordan Panzou qui a réalisé cette émission. Quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés sur Nouvelle Tendance Télévision, et très surtout, n'oubliez pas que tout ça na Yupen, Balé Kinabiso, Bazan a poussé à fêter, comme Bana Nyoso, Naya Bassina Mibali. Restez branchés, le numéro de téléphone est affiché, écrivez-nous, nous serons toujours en communication. Au revoir, à la prochaine, bye.
nzambe nanga te olokotanga osukolanga okomisinga mwana no nyonso ya yo ekomi yanga l'héritier du trône je peux que me réjouir il a donné sa vie pour mon salut nakoma mpe moto na miso ya bato yesu masiya nde yaya nanga bolamu na ye eleki telema ebele soki natangi tokolalawa nameka lelo natika kwiti mpo na ye kindumba esila mpo na ye lelo nazwa mosala mpo na ye tala nasomba cheche mpo na ye soki kaser esila mpo na ye sida kutu ebika mpo na ye lelo nakoma pasta mpo na ye nyonso nazwa boye mpo na ye. Chers frères et sœurs, restez chez soi autant possible. Se laver les mains fréquemment et correctement avec du gel hydroalcoolique. Papa, maman, bandeko, coronavirus, eza eloko oyo, eza koboma, eza bajete. Oui, chers collègues, chers compatriotes de la République démocratique du Congo, je tiens à lancer ce message vis-à-vis de pandémie anti-coronavirus. Maintenir une distance sociale d'1 mètre au moins. Esengi na biso nyonso kosokola 2 fois na journée. Sokola na tongo, sokola pe na pokwa mai ya moto s'il vous plaît. Epekisami na mutu nyonso na kosimba misu na yo, pe zolo na yo, pe munoko. Utilisez le mouchoir à usage unique. Esengi na biso lisusu ete kolata bagam. Ceux qui ont ba septembre oyo bazali kolobela ezali na nzoto na yo kima bombango pene na hôpital po ezali pembeni na bino. Pona pour éviter makambo nyonso wana salela Tomi batela coronavirus eza koboma. J'accepte ces mesures. J'accepte. Ngai ndeko na bino na ndimi ko salela mibeko. Na ndimi ko tosa mibeko.